Alors après Kukunda Passer Dev, combattant Wakutani à Upton Park, yango toza combattant botala bango ndeni balekisi kokun. Il y a solo bongo siko solo bandi ba bakete bazaka wana. Ah maman. Mais balobi que moi mboka Félix azui esika. Moi mboka azui esika mondenge nini. Ceux qui les nomment en mboka bengani bakabila bengani ba Rwanda toza sima na ye. Mais discours na lobi que bakolo ba bilo likambo bo sepela ngote. Les no kabila comme partenaire na ngai bitumba na biso za ki yakende. Mais azaka wana. Les no congolais avec ma boko un Rwandais. Mais consultation et salami yo malobani no kozala nango pour na président. Ba dialogue bonne salama. Côté on va répondre vraiment mukia. Tika mama lo assisa na zo yo. Na zo mboka na moko. Non. Ba constitution bonne salama. Mboka na biso il faut te ba malade mboka na biso. Nous sommes occupés. Pays ezali occupé. Pays ba étranger nous oiseaux dirigeants. Le problème minembo to tiango wat. Distraction minembo kuna ba Rwanda bazo sala ezo kende. Lobi ba programme au pays. Papa na ngai. Non belo nga mo mukia. Au moins les aboyés, on se là. Le oyo, le liboso, dans le bénin, on peut bimba. Bimba, ceux qui, au Nima, qui vont travailler, na Félix, pour la Genève, il fait beau voter. Il fait beau voter, avant président Congo, bah on va Kende. Mais le oyo, on dit au zonga, au pesa mbote. Zela moko lo baka poto. To yeba nini to tambusa musala. Ondimi ozonga opesa Félix Mbote na Genève tango bima opesa mbote tina nani siko ameni mbondo foko yeba ngo bien Jean-Pierre Bemba na ozonga Jean-Pierre Bemba kama ngalo kwa yo biso to buni awa pona Congo pona libération Congo lelo o tango Félix azui poste na ye ya vice-président pour président ya Kabila ti lelo Jean-Pierre Bemba, Boboyaka Félix Nani na Genève. Lelo oye et puis na Katumbi, boye sur lelo, Katumbi nous après le vendredi na King pour na soutenir Nani Félix. Mais président Félix Abengi bango na consultation, yibino ba combattant, yo egbalo. Au lobby ni pour la consultation du président Félix. Vous êtes d'accord dans l'autre, vous êtes d'accord dans l'autre. D'accord dans l'autre parce que pour les politiciens, pour les miliciens et puis les petits Rwandais Kabila. Il y aura Félix, Oye Soussou, pour pouvoir. Il faut rejoindre Bisso, les Congolais, de se perdre en côté. Les Tingal, les Baroquais, de se perdre en côté. Les Congolais, les Baroquais, mais Naï, Nali, Mouti, Oyo, Mbila Karanga, ton papa, na yo. Ayer, Awa, en 2011, l'élection 2011, na King's Cross, na Sima Mbila Njoto, Ngai Nem, na Zakala, papa, na Liboso. On a besoin, il y a la binauté, il y a pouvoir et tout. Mais toi, on a besoin du peuple congolais à se vivre. Rwandais, Longwa. Yo Félix, au fini biso awa, n'Angleterre, c'est comme Banda. Au fini, c'est comme Taba. Mais yo moko, aujourd'hui, comme Bébissa, le peuple congolais a besoin de yoté. Pour na makambo oyo ya dina au saki entre yo na Kabila lelo oazi président makambo ça là on a yamba yo un jour mukolo Kabila akolongwa na ba Rwandais kaka en Angleterre au lobby ba Rwandais bali bande on soit congolais mais quand même abe babanya mulengi ba Rwandais Maman de l'Occident congolais. Et en plus, il y a une salle. Dans tout.
ntango Félix afinga biso bakoma taba boseka kie bosepela mais ntango alobi wana yo na libanda oluka obamba nie tosala nini tobeta olinga kobeta bato biso bato libanda ko tolingai Félix par rapport à bato bazali na kati na ndenge nini merci toyaki mpo toyebisa Félix ndenge otravaille na barwandais yango te yo fozala biso bato tu bazali na kati kuna balingai Félix te bato tu oyo bazali na kati sale bahypocrite edengai koba mingi te mpona bamingi te mwa moke lelo ntango Félix etangi bato bandeko bazali na kati ya sale ntango Félix abaki milenge bali bandeko so bakongolais ifale bino tout bobima bohumilie bobimi bino tout mais bobima te moi 50 personnes moi 10 personnes te non c'est comme le tout botika ye moko mais tant afina biso bakoma taba oseka bamokirese baseka biso baseka biso po biso bakoma taba mais lelo oyo fo yeba ngo tango régime étranger na Congo c'est nous et biso de Londres biso merci Gbalo donc tozali awa tokozwa lisusu sergent Mokrekese tozwa yo yaka mbangu sergent 007 naza na mituna mibale okorépondre Egbalo alobi ke bino bato bozali na kati ya salle ntango président Félix ayaki awa nga mpe nazali na salle nga mpe moto ya média donc biso oza bata netre il fallait bobima bino nyonso bohumilie ye. Deuxième question nanga ezali par rapport ya consultation yo maloba na yo eza nini okoyebisa président Félix nini po aconsulte bakushe nyonso me bino bacombattant aconsulte bino te liloba na yo eza nini lokola aconsulte bino te maloba nini makanisi nini yo kopesa ye. Ce qui est très important comme Congo. Donc, la démocratie, il faut que tolérer l'opinion mounga. Il y a un lobby dans le Ndenganaï. Mais il a expliqué bien. Quand le président Félix Albaki va combattre, il a bien expliqué. L'interprétation, il faut que ça soit correcte. On parle Félix c'est à lobby. Moutou, mobile, moi si tu vas Moutou, il faut arraisonner. Parce que quand tu es tabac, au bakangiye, na singa, bata comme mec na abattoir, on comprend. Ba même abattoir à éviter que bakene ko bomayi. Pour aller nyama. Yanga biki, batande ngwana lokwa combattant, on a dit résistant. Au bundela mboka na yo. Loko so comprendre te bata comme ngulu na ba leader moko soifé ya kimo yibi o boyi bango. On prend nango, ba leader moko bata vision politique moko bata ka intérêt na bango. En fait, c'est la banque ba combattant. Boza la éveillé, boza la mayenne. Ko lingati boza kan taba bakandi yo, bazo memona abattoir ko combattre. Mutu yande ngona ka raisonner te, nde babenga kaya aza loko la combattaba. Afina ki mutu te. Il a donné l'exemple. Ntaba ou bien même babenga ka abattoir. Na singa ya banzi ba conduire parce que madame ndio kandi ba ke ko maye. Yango albanya ngona. Deuxième chose, a expliquer ni kama banyama mulenge, nyamulenge ba Rwanda. Banyamulenge. A expliqué très bien. Après ces hommes d'intégration, sergent Mokrekese esprit de guerre, Mozande Zapata, Vitorino, Costa Pinto de Paracatu, Antari Wambe. On va, Nadali, Congolais d'origine, mais comme on a British, ça fait 30 ans dans l'Angleterre, comme on a British. Moi, je n'ai pas de British. On comprend. Mais origine, n'a pas de Zali, qui a Banini, il y a Congo. Bana na ngaso aboti bana omoni na koko na bango na origine na Congo bana na origine na Congo ba British yango Félix Tshisekedi da ba bien no banyamulenge baza bandeko na biso ba congolais pona ni babota na mabele ya Congo par naturalisation de tona kata ya poto Belgique na France partout omoni ba naturaliser ba nationalité adoptive ya mboka wana yango Félix Tshisekedi ba bandeko na biso et puis baza bandeko na biso na cadre wana mais origine na parent na bango ezali ba Rwandais. Alors, si vous prenez ma consultation, consultation, yo en tant que combattant, tu n'as pas été consulté. Vous en tant que combattant, vous avez consulté. Or, bino bo bunda pe makasi, bo tia maboko parmi
président Félix azalaki pe moko ba combattant lelo azwa bokonzi loko la constituer binoté bozo ko se sentir mis à part délaissé Lilobani Bolobanae, peut m'acanisini Boropesa nae pour la consultation. Yango Moni, on a dans sa hypocrisie. On a l'imam IDPS depuis 1985. Ramassa Bayebi, depuis 1985, on a côté IDPS. Jeunesse n'a tout n'a côté IDPS. Je suis Tshisekedi et puis je suis trop fatigué. On a mais ma camarade m'a mboka. Sauf ma camarade m'a payé, on a côté on a dit d'accord, na modèle oyo. Ma consulter, ma artiste. Va consulter un musicien, va consulter un leader politique, tout. On va clair, un leader politique, on va faire ça, Kabila va béquer 18 ans, on a souffrance. On va faire, tu vas consulter Bango, ma crainte est d'aller beaucoup, et là, on boit à zone de licence. On va pas ne papa, et là, on boit à zone de licence. Comportement de Bango, bah, et bien, Yango, tu vas poser ma kuna, et papa, bah, et bien, tu vas bon, un bon, c'est difficile pour que mais si on a conscience, et qu'on a malade, on a opinion dans la sergent mon petit c'est ali pro fachi il faut pas bien en cas d'Angleterre na pro fachi ali Tshisekedi na membre IDPS c'est connu mais nali d'accord que modèle oyo président Félix Tshisekedi bon les bandits analyse bosso to comprendre qui on va dire aina ka difficulté à d'autres les voies moyens pour amena ko s'en sortir na batani PPRD FCC tu vois d'accord nango mais tant que bati va combattre libanda ngana d'accord te yo moko pardon yo moko na kata cimetière puis le combattant va banir sergent yo zo mbonga Félix bonaboya comme ça va conteneur pour kitaki pamba yango ozo contre la Félix té ba conteneur na ça yango effet perso compagnie na sali na ndenge na ngala mbonga motuté mon général azali ayibango na banda ko sala moi quelque chose na yango na beaucoup mon frère on a lancé le président Félix Boy bani contre bani ba comédien bani contre la leader politique que nous tous on a mis surtout ensemble l'union fait la force on pas les liens ça c'est la famille mais tous en conscience ma be mona za komona lelo on ba na ça IDPS na ba clairement ba IDPS tant que tumbe zalaka ba itiza ba bani ba parlementaire debout bana bazo kufa mais tant comme le gâteau ba kamati ba tiango pembeni ba comme quoi marche pe mo ba famille na bango ba leki na bango pouvoir familial na ko dima yango voilà d'accord na ngote na osa na président Fati okolanda biso malamu président Fati landa biso malamu yo senga na yo reconnaître combat ba combattant pardon je vous en prie tozali ko beg tende ba bangi balba tozali ko supplier te mais tozali ko mériter to mériter to souffrir dans combat haut depuis 2006 to perdre ma famille to perdre Bassi to perdre Mibali to uti ko pasteur Dev Siko mabala kufa pardon en Angleterre ba combattant to bana kanda ko sakana te Fati osu pouvoir ata combattant mo Angleterre azalité non olingi basa na bino nini ba pesa bino ba poste basa na bino nini bolingi nini to lingi to participer na gestion mboka wana. Le Congo appartient aux Congolais. Par rapport, il y a ma compétence. Universitaire, merci de la classe. Université. Général dans les businessmen. Tu as bouli quitté. Oh papa, tu as compétent. Tu as l'équipe ba conseiller Félix Ming Batangate. Les vérités Ming Batangate ba Migi na Belgique. Toi la vérité. En Angleterre tu verras bien. Ming ba Migi. Yo me de ezako engagé yo. Engagé na sergent moké que c'est la vérité. Ming ba Migi na Belgique. Bandele logo lobby. Bandela na logo lobby. Botika ye aza libre. Na lobby mabe te na lobby. Pardon, aucune question est normale. Fixation dans les réalités, non, ma combattant doit négliger. Pourquoi? Compétence, directeur, manager, la DHR, on parle de la bingaï, et Zali peut droit dans l'air autour de Mituna. Compétent. On va faire universitaire, responsable. On a une boutique à Mouni en Angleterre. Businessman de Koufa pour le combat. Oh mon frère, président Félix, au dernier président de Soto Lingio. Alors, ma camarade Angleterre, là, Colobama. On va combattre à Belé. Bana ko takenga baza ko bana na leka mbongo mututé mais président ko senga na yo reconnaître le combat na biso s'il vous plaît président Oman reconnaître le combat na biso na consultation Kabila maman zera pardon Botika sergent Mokre que c'est Aloba Azali live na Azali live na Top Africa TV
azali membre ya IDPS alobi a s'exprimer na okanga yete na pesi micro président Félix Tshisekedi na sengi na président s'il vous plaît Kabila autre funga rwandais natanga sai constitution ya 2014 atindaka ba Jean-Marie Kasanda ba tebele bayaka en Angleterre ko luka biso ba combattant tout en confondu so ka ko reconnaître valeur ya ba combattant pourquoi yo za combattant on reconnaître ba combattant te na cabinet na yo ata combattant français ni ba Martin Fayil Sali ni ba Rex Kazadi OK na Belgique ba obeki ba na Congo ba banda combat ba bunda okomban ba obeki kikoka banani ba Henri Moké okomban ba tutu eloko monte ba ta koloba yango to van to ko bundisa oto on de kona biso to na besoin na yo OK ne liboso to chawa maboko okomban to chawa maboko OK ne liboso mais raisonner président s'il vous plaît raisonner en Angleterre ba comme menacer pas comme menacer ngai comme menacer c'est trop dire ba comme interpeller un sergent yom to lobaki na biso to tika président Félix Tshisekedi moi na mboka akota asa la conférence awa to yokaki président to yokaki yo to tiki président akoti awa mais président zo beta malamu te comprendre président Félix Tshisekedi na sengi na président to lingi yo balobi ka tenga sergent mokexi na zala soki directeur na soki ministre na soki parlementaire te mais bon reconnaître ba combattant OK la diaspora bon reconnaître ba combattant diaspora ba volcan bazali ba Martin Sali bazali ba Pierrot Itela ba tout ça est belé les États-Unis partout beaucoup constitution donc sali yo pasi ndenge président sali constitution a ignoré ba combattant et pourtant bino bo contribuer pour la pardon loba papa en charge papa Tshisekedi atika maloba et pas ya docteur Kabanda abe Chilumba et puis baza 3 alors quand on bien que jour IDPS c'est doit pouvoir na mona bato ba benga Tshisekediste baza membre ya parti du gouvernement baza permis la Félix Tshisekedi bata prendre nous en charge atika maloba héritage ni testament mais salamate peut-être président Félix Tshisekedi ayebi makamangote nata ko bango ngana li indépendant na li combattant je dois mourir pour le Congo na kena na Rwanda na kena na Uganda na kena na Tanzanie na Angola pour na makama Congo ti États-Unis omoni na te coup de photo na Joe Biden comme président na te photo na Facebook on parle mon frère j'ai lutté pour le Congo je dois continuer à lutter pour le Congo na flatteté na kala nzambe on nzambe pesa nga mukie ekoki ngana ninga Félix Tshisekedi mingi na ningi IDPS mon parti mais il faut que ça va le peuple d'abord donc na Biden ouais ba photo zali merci Facebook na o mona alors sergent Mokregese toleki pa ya Général Ngando merci papa parce que yo moko zali pe grand combattant banda bitumbo na yo nzela moko kaka ndeko yoki sergent Mokresa koloba na ebalo baba micro eza bien dit koloba na ngai awa que vie tobundi yo moko pe obebisa babie na yo makambo ebele bakamera ebunga na bitumba oyo tokenda lumbe ngai na yo oyebi bitumba oyo tokenda kobunda kamera etikala kaka pour bitumba oyo donc ngai yango azolobela ngai yango ngai yeyo ngai yango ngai yeyo ngai yango donc ngai yeyo yo mtokoloba yango donc tokendeki na 2021 yo ozali grand combattant tokonfirma yo obanda na biso nzela moko lelo kese bacombattant azali kokufa na yo kokufa na biso nzela moko susi na ngai ezali boye eloko naza kosaka epai ya président république démocratique du Congo azali mpe combattant grand combattant lokola biso cotisation ozosala mpona kosangisa bato tosangana mpona mboka me kobosana te bandeko no bacombattant oyo bazali libanda toboyi te bamusicien bacomédien tout ça consort soki lelo lobi okutisi bamusicien okutana bacomédien lobi te toyokani na bino bokozonga na poto bakobeta miziki te bakosala mpe eloko moko te osilota biso na bino ngai na biso bacombattant toza libanda na yo moko combattant osibisu caméra ntango yo nano kote na président Félix te tovai tosololi te donc ozotinda ozoluka président Félix akutana na ngai akutana nga bonga te mnalobi ngai te mnalobi ezali Général Ngando Général Ngando mdasengi président Félix kobosana mpe ngai te Johnson Keto Top Africa TV Keto landanga bien
tango yo ozali grand combattant obunda na parmi bajournaliste mosusu ozalaki bango na kati ya mboka oyo tozobundanga na yo bajournaliste mosusu bakende kobetela bango mpona bandomo yo ozoya mpo tobunda combat ke tozali très important na combat oyo donc président soki akutani bien sûr na bato akokutana ngo bacongolais toboyi te mais il faut akutana na diaspora lelo nakopesa likambo mpo peuple congolais na nango bien mais président na ndango bien dictateur lokola Hippolyte Kangambe Kabila jamais dictateur bavandaka na ye dictateur azalaka biloko misato akokozala na exil to tobomi ye to tokangi ye biloko misato na biloko misato wana ye soki azotambola na ye Congo mpo evanda bien ekovanda bien te parce que ye akoma ja milliardaire Jackson Keto toye na mboka oyo tomoni mpasi na mboka oyo tobuni na mboka oyo mpe sikoyo tomona bato mosusu na bitumba biso tobuni Jackson Keto na bariske oyo toleki na babulo na yo ekufa mpo na bitumba Congo epe bato mosusu baza bamillionnaire tokondima yango te tosengi na président Félix abenga bacombattant meme lelo abengi yo Jackson Keto oza wana ngai na kosepela ndenge kaka sergent koloba naza businessman tozala biso tofanda biso nyonso tobenga badiaspora tofandi tosololi ensemble toyoki yebi bon makambo eza boye tokumbi mboka ekende moso atiki biso libanda lumbelumbe kokontinue toujours yango toza kosenga ke keto kobosana te yo telema ozali combattant ozali résistant oyo message général ngando le kokoni mais soki batike biso libanda lumbelumbe kokontinue na ndenge ya liboma po bayebi ndenge tokotela bayebi nde topangana bayebi yango boni Jackson donc naza na souci mpe tokunda grand combattant wana continue makambo ebele mpe aza na kanda mais esengi kaka ke ye mokonzi ya mboka abenga mpe biso badiaspora tovanda mpe na ye tosolola soki atie ide na ye ke bamusicien oyo bapoliticien asololi na bango bakobeta misiki na Londres bakokima mbangu moko na vi na bango bayebi pate totelemaka toyaka na ndenge ya mabe tofandi kimia parce que tolobaki na motu ya pays na biso eza na nzinzi aza congolais tondimi ye yo kutu papa na ngai Félix ozali président depuis démocratique du Congo tovanda na yo tovanda na papa na yo toyebani tokoki koignore yo te tokotikala mpe koignore yo te mais yo luka oreconnaître mpe biso tozala ensemble oyo ezali message général ngando ingeta nalobi général ngando minembwe motepeli bino siko bacombattant sur Minembwe, tout le monde dans le Parlement, député à Télémi. Mais na moni nulle part, combattant à Télémi à soutenir député on a proposé la voix moko, monoko moko pour na likamamboka ya Minembwe. Vraiment, na lina yoka impression na yo sur dossier Minembwe. En tout cas, dossier Minembwe yo moko yebi keto. Mais puis yo mtobenga kinga kutu na 6h du matin. Obenga lobi général ndeni na zomona makambo zole kana ko Jackson. Mboka za mboka na biso. Ngala lobaka lelo te no solo boye o Congolais président ko président na Congo na kozana kana na ite o même état Angolais ko président na kozana kana na ite ko to saba bantu mais so kana moni kaka ba Rwanda kaka o ba Burundi ba Uganda ba Tanzania ndenge ka mona na politique ngamba ko ba président na Congo pia kakanda siko deso munye molobi wana na lobi tala mboka na bisoko keto ba mata ba kita ba kozwaka yango jamais oyo ezali mboka ya kimbangu mboka ya mvuluzi mboka ya makipavita mboka ya nkete wana eza badéclaration mais sur le terrain bozosala nini merci toza kocontinue Manzita par rapport ya consultation le président Félix auti oconsulte bakushi nyonso mais bino bacombattant abosani bino okoloba nini pe proposition na eza nini par rapport ya ndenge président mais ba combattant balali sibino tozomona Minembwe donc tozozela bon boyebi tozali awa ngai wa bino Johnson Keto Top Africa TV ngai na kosala mingi ba déclaration sur ngai te na komibwakela ba fololo te na komilobela pona ngai te nga nazosala mosala tozozwa mama Nzita ayebisa bino moko ba combattante oyo basi oyo batelema nalobaki boye président Félix auti ko consulter aza ko consulter mais il me semble que abosani bino ba combattant alekaka l'Angleterre alobaka ba combattaba
tant mosusu abosani bino po bozana bino ba kombantaba to contribution za nango te yango abosani na bino okoloba nini na likambo na président abosana bino bato bobunda bino bato botia makelele bino bato bo faire évoluer makambo okoloba na nini akolanda émission oyo ekokoma na présidence bakolanda bino. Merci, Buta Johnson Keto na Mutuna. Ozinga musala pozo sala photo poso ka bela. Na musala munini ozinga kokunda waselo tebe ka ndeta. Bata jusqu'à la mort. Félix Chilo. En tout cas trésor na che. Amona photo. Ayebi koma ndenge bande na ndenge pe tokomi lelo na ndenge pa komi na place wana ayebi na ye ayebi ke grâce à ma combattant ko makelelo esalama na libanda pression o esalama na libanda on peut celle que maman ko ne changer donc si ba olala ti ba ovanda ba yeba ke grâce à pression ko ba mindele abazo ko communauté to kota ba parlement to kota ba bisika to yebi eloko nini ezali esalama po combat o lelo e comme na niveau to komi topé lelo ba wana ke lelo ba combattant baza ba considérer bisoté kasi combien je ma considérer binoté na lingi na yoka posa na yo asala nini bolingi nini il faut azongela bino il faut à travers eloko boloba posa o ya bino sikoyo combien na so ba combattant ba to comprendre ki na biso ezeki emotion atala eka libanda ndenge ezalaki plein de bato baza kozila ye soki kaka boye na nzela na mwa makope ndenge mwa atletie mpe toka kosalama nango ozo comprendre ye mwa atali mpena bokeba na bakombata bameti alobako na sa soki abengi so bakombata bayebisi ye siko niveau mboka ekomeli asala nini soki alobi aconsulte bino bopesi makanisi nini il faut bolingo oloba ngo na écran te tala mwana no ndenge azotala yo malgré ça président faut s'excuser eza nango mpe normal s'excuser que po biso tokoza bakombata bate toapela bakombatant jusqu'à la mort epuis ye mo mpe aza combattant soki alobi biso bakombata badonki ye moko abibengi mpeka toza bato bitumba mais nde biso tosolola tokolobaka makambo nyonso tu bilobaloba te komba mpe polisi tokomi na niveau sikoyo ya politique tobandaki na ekomi na phase mosusu tokomi na phase mosusu tobandaki liboso mobilisation nous avons mobilisé après tokomi na presha tosali pression maintenant sikoyo tokomi na action. Maman Nayoki Olobi, nous avons mobilisé. Il me semble que les combattants, voyous, mais tu as composé la phrase, elle est là. Hein? On maîtrise la langue de Molière. Ah, maman. Ah, oh. en Angleterre. We are here when we have been integrated in this nation, in this society. We can speak any language. God bless you. English, Lingala, Swahili, Congo, because we come from a country where we have many languages. We have a free country, a rich country. Rich in, not only in resources, but rich in intelligence as well. Eh bien voilà, moi c'est votre humble serviteur Johnson Keto, Top Africa TV. Je suis là à côté de Maman Zita. Maman Zita, une combattante de première heure. Hein? Donc suivez-nous sur Top Africa TV. Vous avez des suggestions à donner au président de la République. Contactez-nous, je suis là, votre humble serviteur. Nous maîtrisons toutes les langues possibles. Nous parlons l'anglais, nous parlons le français. Nous parlons le Kikongo, nous parlons le Swahili, Chiluba. Et voilà. Nous parlons le Chiluba. Président, contactez-nous, sollicitez-nous. Nous avons aussi quelque chose à vous donner.
comme nous avons donné aussi ici, là, en Angleterre, nous avons contribué. Donc, on contribue parce que ça m'a cannabis. Ce qui te demande de pression, parce que nous voulons les changements. Tout le monde qui m'a cané, on a place ça. Mais le modèle de Togomo, on dirait toujours régresser. Tu es toujours une régression sous tes. Tu as ça la perte, il y a l'énergie, il y a baptême, il y a bunda. Tu as un peu ça, tu as solo là. Luka biso, tu as une connaissance. Tu as un peu belé, c'est la secret et Kanga Congo. Pour Congo Bongate. Tu as un secret, nous avons la clé. Merci, merci Maman Zita, merci. Merci, Alouta continue comme elle a si bien dit. Nous sommes là, Epanza. Epanza, Epanza. Combattant Epanza. Combattant Epanza. Combattant Epanza. Combattant Epanza. Combattant Epanza. Papa. Yozali moko ya babundeli ya tongo lelo nalingi te to solo masolo belé mais lelo to za ko solo masolo ya président de la République azako consulter mais bino ba combattant a contacter binoté a consulter binoté soki chance pesami a consulter bino makanisi nini boko pesa ye soki pas consulter binoté pas si nous avons un ndenge à tiki bino libanda ya ba consultation na lingina zoyong ba mona biso mi balé ba yebake aux allez vraiment en direct. Oui, en fait président Azui Mukano a consulté bato za eloko ya bien président solo na bato na banana ye c'est bon mais au fait consultation pour nanini d'abord il y a quoi pesa azali ko expliquer ba yaza ko consulter mais Johnson yoza grand journaliste na ABC éveille oyo il y a combat o tozanango tozaki nango na ye azaki nangambo na biso il a commis président lelo ce qu'on a consulté ba combattant et annule malgré échelle nyonso oya ko consulter na Congo ce qu'on a consulté ba combattant résistant et annule et non sans effet et puis tous les politiciens au baza na mboka bazo sala semblant qu'on négligeait les combattants et résistants pour likambo ya libération ya mboka na biso e banda na ba combattant na ba résistant. Alors soki yo bosani source ya mai le reste on a perdu complètement pour eloko nyonso ezaka na source ye moko aza combattant ayebi nazoloba très bien il peut consulter tout celui qu'il veut mais si une fois il oublie ou il en met volontairement les combattants makambo nyonso bakosala c'est nul et sans effet. Voilà ce que je peux te dire assez vite. Merci, merci. Donc, c'était votre combattant Epanza qui a répondu à ma question. Comme je vous l'ai dit, contactez-moi. Vous avez des suggestions à faire. Siro Mafuta, René Mukuna, vous avez des suggestions à faire. Vous avez des propositions. Vous êtes oubliés. Vous ne participez pas aux consultations. Vous avez une idée. Contactez-moi. Depuis l'Angleterre, c'est Johnson Keto. Je suis au 079 32 35 5198. 07 9 32 35 5198. C'est son fauché. Merci à vous tous d'avoir réussi infiniment. Siro Mafuta, merci. Merci Siro, babo zibata théâtre, babo sani ba combattant basiliki. Ba combattant basiliki. Merci Nasuki Awa. Nasuki Awa.
nasuki awa ba émission eza koya tokozwa bacombattant alors tosuki awa bacombattant basiliki vraiment babosani bango na consultation basiliki mabe makasi. Alors président Félix tala émission oyo tosuki awa, à tout à l'heure et à bientôt. Bye.